Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya bosomi etando ya bonya etando ya bolamosi banjo na pongi totondi bino penza botondi pamba totondi ete bozali wana penza ebele na tina ya kolanda kabongo émission na bino Onyonso Vom Télévision ko kumbela kabiso na etando ya bosomi ya bonya pe ya bolamosi banjo na pongi solo bo meseni penza kolanda ndeko mopepe mingi na manaka misalami ya bato na manaka ya mokolo mwa lelo kasi ndeko mopepe lelo liboso bitando na bino baye penza lisusu na elongi mosusu mokolo molelo ya boya monso tebete sengo pesa ito na kabiso penzo kati ya mitema pona kozala ka liboso ya baitando na bino topesi bino bambote bisikanso bozali bino ba kozwa ka libako ya kolanda kabiso awa na kati ya République démocratique ya Congo tobosani te kuna na ngambo ya Angola tobosani te kuna na Congo mfwa tobosani te na molongo mobimba ya mokili totondi bino penza botondi solo mokolo molelo ndeko mopepe akumbele biso lisusu elongi ya sika na kati ya kando bosomi ya bwani ya pe ya bolamosi baindo na pongi émission na bino Mateya pe Boyebi solo émission iye Mateya pe Boyebi ekelami se na likanisi yoko ya koluka ko découvrir ba mateya oyo ko pesa bato boyebi kati na mokili pamba te biso baindo tobongisa kibomoto na biso Bebite epai wapi touta epai tokomi pe epai tozali bongo kokende nde mokumba epesa meli biso ya kokotaka bongo bisika nyonso mpona koluka kozwa mateya oyo kosunga biso to kozala bongo na boyebi na kati ya bomoi na biso wana mokolo mwa lelo liboso na bino bandeko balandi ya Vom Télévision tokimaki mbango penza mpona koluka kokende kodécouvrir kati na lisanga ya Vuvamu vutuka vana mpambo vidila na bokambe miane songi anzila bandeko balandi bozali kolanda biso yoka kaite kuna batangisaka kuna bazwaka mateya oyo esalaka ete na badeba balonga bango te kuna bazwaka mateya oyo esalaka ete façon de comportement na bango ezala malamu kuna bazwaka mateya oyo esalaka ete kozala na bango ekoka penza kozala malamu ndio wana totikalaki nsima te esengaki na biso tokende lisusu penza na bacentre ya Vuvamu koluka koyeba nini yango oyo batangisaka pona kozwa penza déroulement ba manaka nyonso e ba kosalaka po biso peto bénéficier na boyebi wana polinité na bino bandeko balandi ya Vom Télévision tina émission na biso Mateya pe bongo boyebi mokolo molelo tozwami awa na centre ya Vuvamu précisément na avenue Ngiringiri numéro A50 et pa iwapi batalisaki biso ete bandeko ya Vuvamu bakotangisaka bayindo bayi o esengi bazo mateya oyo kokumbela bango penza bososo na kati ya bomoto bwa bango ndenge bozali komona biso awa tozali biso moko te na kati ya plateau tozali longona moko professeur na kati ya lisanga ya Vuvamu oyo tokosona bango mokolo moyo na mwatango moke pe tokoluka to découvrir nini yango oyo batangaka awa lokwa tokuti bango na kati ya séance ya kotanga ndeko mbote na biso mbote mingi ndeko kopanzisango pe mbote na bandeko banso ko bakolanda biso boni basanti ngeta kimia na kati etumba lobi kwa baindo tozali kolonga kimia na kati etumba lobi kwa baindo adage wanto yoka ngo mingi kimia na kati etumba to yebite etumba ngo bino bobundaka kino lule sila kate adversaire ngo principal pe to yeba kate etumba ebandaki kasi ndebo be ko sila kate kasi ko sila loko le bandaki seke ko sila adversaire ezali mabenyonso o esalete moindo azala na condition o tata mo ya lingela te azala bongo moto na mokili yende adversaire etumba lobi kwa baindo Matano mingi bandeko balandi ya Vom Télévision ndeko na biso bazali kolanda biso liboso ya balandi ya Vom Télévision tokosepela mingi koyeba na ino bino bozali nani pe sika oyo tokokuta bino na kati ya centre na bino bozali kotangisa matano mingi biso na kombo ya kobota mangele kachimanga kahotwa oyo na mosala na kati ya etinda vutuka vana mpambu vidila tozali na bokonzi ya kokamba bongo communauté spirituelle na kombo ya basali ya mbuta machwa pe bongo tozali bongo moko mokambi ya manaka o etali bongo évangélisation pe bongo vulgarisation ya message na ville province ya Kinshasa na commission tobengi Sikama Mvungi en tout cas mo wana na ko utiliser yango te ko kubuka ngape mo moke monoko po teleki makasi balobi Sikama Mvungi donc ce que comprendre tozape mo ba Kongo ya Kasai ouais kula musa bayi bakufa osekusa bibembe Matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision bobila ndeli bino moko ete bazali moko mokambi na kati ya lisanga ya Vuvamu tatu ngeleka chi manga bango nde bazali
bino bozali professeur ba botangisa ka vent mobimba to toza moko ya batangisi na kati ya religion africaine vuvamu moko ya batangisi on siki batangisi bazali ebele wana tokokende mbala moko epai na bino tatu ngile kachima toyokaka na lisanga ya vuvamu botangisa ya solo totangisaka toyebi bia biso pe mateya yango te elobaka pe nini tosepelaki mokolo mwa lelo toya kovisite bino na lio na bino oyo bokotangisaka po toyeba nini yango mpenza oyo bino bokotangisaka biso oyo kopesaka ete bandeko balandi to bandeko ya lisanga ya vuvamu tomona bango lolenge oyo bango bazalelaka ntango mosusu na mwa moke bokopesa biso nano mwa biyano po bandeko bayeba baitokotanga ngeta na kati ya lisanga ya vuvamu to religion africaine vuvamu totangisaka na baindo mibeko ya bikela to la loi de la création manaka ya mokili o ndenge kelama pe lolenge moto asengeli koyeba kotambola bongo na mokili yango nde totangisaka te na religion africaine matondo mingi sikoyo awa na kati ya centre na bino bozalaka elekoma bino na bino bato ya vuvamu to boinvitaka pe bato banda to bato mosusu bayaka kotanga ndenge tolobaki na présentation na biso kolanda bacharge oyo epesameli biso tozali na mokumba ya koevangeliser donc kovulgariser message pe bongo enseignement ya vuvamu ekomela baindo banso bisika bazali donc elingo bake eza mpona baindo banso ya mokili mobimba kati tokesensa mangomba te matondo mingi mateya yango ezali mpona baindo ya molongo mobimba kasi bakisenisaka mangomba te nde toli komona na kati ya sale babiangami mpe bazali baye oyo bakoyaka kolandaka bongo mateya ya vuvamu solo kilandi kileka tokende mbala moko tout droit au but lelo bopropose biso nini oyo bandeko balandi ya vuvamu télévision bakoluka bayekola to bakoluka bakoka bongo koyeba matondo mingi ndeko bopanzisa yango lelo topropose bino te kasi bokuti biso na manaka oyo tozalaki na yango pamba te lelo ezali moko mokolo mpe totangaka to totangisaka bandeko okuti biso na liteya oyo mingi lokwa bandeko baye lelo eza bandeko baye sika na mosala tosalaki ya kososolisa bango ete baya koyeba bozindo ya mate eza na vuvamu nde bayeba nini yango toza na yango nde liteya na biso ya mokolo mwa lelo intitulé to titre nango ezali synthèse selon la Bible. Synthèse selon la Bible nde liteya na biso ya mokolo mwa lelo sans plus tarder professeur Ngeleka esika epesameli bino na komanyola na bandeko balandi ya vuvamu télévision bakoka koyeba penza monene ya mateya oyo bolengeli mokolo mwa lelo matondo mingi ndeko mopanzisa yango lokola motangisi akosalelaka mingi pembe na epelo to mpe clé na tableau nde tokozwa esika na biso ya mosala matondo ndenge tozalaki koloba na bino lelo bino boyoki sango oyo bolobi bolingi boyeba bozindo ya mateya oyo ezalaka na kati ya vuvamu ntango tozali kosola na masolo tolobaki na bino ete na vuvamu totangisaka loi de la création mibeko ya bikela ndenge tata mokili akela mokili biso bendo ndenge tosengi kotambola na mokili kasi lokola bouti na biyamba ya bokeseni obokota mpenza na bozindo ya maye oyo tobengi loi de la création biso tomoni malamu na ndenge tata mokili abongiselaki na loi de la création oyo ainspiraki na prophète oyo aye na ntango mpona kobikisa baindo na nkombo ya Fumukusu ntango nzala mpanda na ngola nesongi ya nzila ekozala malamu mingi tolimbolela bino maye oyo boyebaka deja po te nsima na yango tokumba bino na maye oyo biso tozali nango lokola maye ya sika ndenge toyokaka na balokota bapaya bato bakenda na bamathématique balobaka mpona korésoudre équation bakobandaka na connu mpona kokende vers l'inconnu ekozala malamu mpona bino ndenge bolimboleli biso akemuso awuti catholique awuti protestant bauti l'église de réveil boso bauti islam na kolika na mangomba nyonso wana boza na lolenge bokomprenelaki mokili mpe boyebelaki mokili kasi lelo awa boye kolanda masolo tozalaki na yango pamba te bondimisaki ete compréhension ya mokili selon religion africaine vuvamu eza na mwa bokeseni na ndenge boyebelaki kasi po tokotisa bino na bozindo ya bokeseni wana ekozala mingi malamu tolimbolela bino nanu mpe bozindo ya esika bozalaki nde na koyebaki ete na mboka na biso ata komangombe ezali na lolenge nyonso ezali ebele kasi oyo ezali mpenza kokanga etuluku mpenza ya bato te ezali kosala majorité ezali foi chrétienne nde ezokanga bato na kolika ezali bongo na foi chrétienne bavandiseli boyambi wana na koyeba nzambe na makambo ekomama bongo na buku babengi bongo biblia babengi buku ya nzambe eza boye te nde na ntina wana biso na bino tokozwa mwa ntango moke mpona kosolola to koyeba bozindo
tokososola na bozindo ma ekomama na buku wana babengi bongo Biblia to pe bongo mokanda ya Nzambe. Na kolika na Biblia to babengi mokanda ya Nzambe, biso banso tozali ete bete mokili kelama na Nzambe. Ya solo biso pe tondimete mokili mokelama na Nzambe. Bolimbisi tokozanga te kotia titralité na biso synthèse selon la Bible. Toyebela mokili na bokuse selon la Bible. Yango wana bandeko na ngai ndenge biso banso toyebi ete mokili oyo ekelama na Nzambe. Moko te akoki koboya yango. Ata balobi ote bato susu bazaka ba ate kasi biso awa ate azali te toyebi ete mokili ekelama na Nzambe. Tondimaka ete Nzambe asali aza. Ya solo nani yango oyebi te lolenge to ba attribution ya Nzambe. Ndenge toza boye. Na kwa so attribution ya Nzambe moko. Yebisa biso attribution ya Nzambe moko eza nini? Nzambe azali amour. Attribut mususu aza juste. Attribut mususu attribut mususu invisible. Attribut mususu nyonso na ba attribut ya Nzambe amonaka nyonso za ba attribut ya Nzambe. Do ba capacité to o nyonso Nzambe ezaka na pouvoir ya Nzambe. Bayebisaki biso na Bible oyo biso nyonso toyebi ete Nzambe akelaka mokili oyo na liloba. Bongo te. Alobaka nzete ezala nzete esala nini? Nyama ezala nyama esala nini? Ndeke ezala ndeke esala nini? Nyonso akelaka na ngoya lilo. Biso awa toyete ko critiquer Bible. Po bino nyonso bouti na boyambi oyo Bible boyebaka eza mokanda ya Nzambe. Ngai na koya ko critiquer Bible te. Kasi na lobaki na ebandeli na ngai ete tokosolo na bino toyeba na bozindo to comprendre na bozindo maye otondimela ki o wana. Toko détruire Bible te. Toko critiquer Bible te kasi to sala nini? To comprendre na bozi. Po yango mo pe Bible sika muso zolo banini. To tanga ngo na discernement. Discernement la kisini. Bo sosoli ya mozi ya bozindo. To kamba na molimo pote toyeba ko sosola na bozindo o eza kolobama. Balobi Nzambe akelaki mokili na lobande toti koloba awa. Nzete ezala yango ba nzete ezali banyama ezala. Biso pe toboyi yango te tondimi ya kasi na molimo ya discernement to molimo ya bososoli tomituni motuna moko. Soki Nzambe alobaki nzete ezala yango nzete ezala. Toza na sorte bonia ba nzete na mokili. Na koliki ezali ebele. Tozwaka exemple ya nzete ya manga. Toza na combien de sortes ya nzete ya manga? Soki ya solo Nzambe akelaka mokili na liloba. Alobaka liloba mbala boni po te bimisa ba sorte ba nzete ya bokeseni kaka ta pona espèce ya manga. Ezali motuna tomituni. Kasi yano nango na topesi te nangonga oyo. Ndenge moko ezali pe pona banyama pe bongo na bongo. Kasi Biblia ezoloba na biso ete ekomaki biso na 7e jour Nzambe asali na pe emaki. Nzokande kopema ezali elembo ya nini? Ya fatigue. So ba Nzambe apemaki elingo bakeseke Nzambe asali nini? Alembaki. Nzambe tolobaki aza tout puissant kasi asali nini? Wana eza motuna totuni mutu te. Kasi tomi lobele eske Nzambe pe apema alembaka. Eske Nzambe pe apemaka po alembi? Toyebi te. Kasi na nyonso wana po ezali ko concerner biso mingi en tant que bato ezali kozana so na mokili. Toyoka bato ba mituna Nzambe tokomitunaka bato ba uta wapi loposo munde uta wapi Nzambe boni. Donc buto ça na posa ebani mokili uta wa kasi tangu totangi na buku ya Nzambe bato yebandeli Nzambe akelaki bazalaki mwasi na mobali wana kombo nani? Adamu. Mwasi kombo nani? Eva. To Eve. Bato bakelame lolonge nini? Bayebisi sote Nzambe alalisaki mobali azaki mabele apesaki yango lolenge nde sima tiaki pema ya bomo nde zalisaki mobali na kombo ya Adam. Sima ya mikolo Nzambe monete ezali malamu te mobali azala ye moko nde bongo akolalisa epungi pona kolongole mopanzi moko na yango asala mwasi. Buku ya Nzambe ezoloba na biso ete Nzambe alalisaki Adamu po alongole mopanzi na yango asali ekela musu babinga Eva.
kasi nani alobi ete oyo azali mukua mikuwa na ngai fallait ezala nzambe mais buku biblia ezoloba nini adamu ntango alamuki na pongio na alobi ete oyo azali mukua mikuwa na musuni ya misuni na kobanda kobenge tomituni mutuna balobi nzambe alalisaki po pongi yango ezalaki ya ndenge nini ezalaki anesthésie partielle azomona kasi azoningana te toyebi te tondimi ke ezalaki bongo bakomi kozala mwasi mpe moba bazalaki na mitindo nzambe apesaki bango balia mbuma nyonso ya kati elanga esika bazali kovanda kasi nzete ya katikati elanga basimba nde wana bazitalisi so ete na kotambola kati na botosi mitindo wana ya nzambe ekomaki mokolo moko oyo babengaki Lucifer alatiaki nzoto ya nyoka ayaki kokosa nani Eva kasi maloba ngo lokuta oyo biblia elobi na biso eza nini ayebisaki Eva ete mokolo bokolia mbuma oyo bino mpe bokoma banza bokoma mpe kokela bato Eva azalaki sedu na maloba wana aliaki mbuma balobi ayokaki yango elengi ti akumbelaki mpe mobali na ntango wana bazoloba na biso ete nzambe atangeli bato oyo mbeba kasi na kati ya biblia kaka na Genèse esika bazokolobela makambo oyo bazoloba na biso ete ntango bato basali masumu bayoki makolo ya nzambe ezali koyebaki kobata nzokande awa tolobaki na kati ya baattribution ya nzambe azali envie ntango bango bayoki makolo ya nzambe makolo ya invisible soki ezoyeba tu physique bakoyoka yango bake kobatama wana nzambe mpe bandi kobelela bango Adam oza wapi bango na koyebaki ete lolenge bazali yango te nzambe alingelaka bazala balobi ete tobatami mpo toza bolu nde bino baso boyebi lokwa tolobi ete tokolobela bible kasi na mokusi to na kosynthétiser yango balobi ete nzambe akomaki kopesa bango bitumbu lokola bakomaki bato ya masumu yo mobali lokola okosami na mwasi uta lelo kosala na yo okoliaka na motoki na esengeli osala po te obika yo mwasi lokola okosami na nyoka yango wana kobota ni kozala na pasi yo nyoka lokola osali lisumu okosi bato na ngai bikelamu na ngai okobanda kobenda na kana mabe okolia kaka poussière ya mabe yango wana tomonaka lelo mwasi soka azobota na po te Eva asalaki lisu yango tomonaka lelo nyoka benda na mabele po te asalaki lisu otomituni motuna soki mwasi abotaka na pasi eza po te asalaki lisu bongo banyama babotaka na bisengo bongo ye Adamu balobi ete po obike fosa yango etumbu nzambe apesaki eske etumbu mpe ya esengo ezalaka lelo moto oyo na kompani asalaka bapesi promotion akomi directeur asali fete po te amati grade na mosa nzoka nde soki mosala ezali etumbu nzambe apesaka moto po te asali lisu etumbu mpe asalaka ngo fete nyoka wana balobaki ete abanda korampeka na mabele azalaka na makolo bakataka ye makolo to balakaka ye makolo kasi bapileki bakopesa esu makolo te ezalaki mpe nyoka nini mpo banyoka baza so tebe po asalaki lisumu eza nyoka moko kasi eza banyoka nyonso mokili nyonso wana tozoluka kopusa kaka na bozindo maye oyo toyebaki mpe tondimelaki kasi lokola bato basali masumu biblia ezoloba na biso ete bato mibale nsima ya kobuka mibeko nzambe apesaki bango bakotaki na bomoi ya komibikisela to komibikisa mokolo na mokolo ebotaki bango bana mibale ya mibali ya liboso na kombo ya Kain pe ya mibali na kombo ya Abel bana oyo bazalaki kobika malamu Bible elobi na biso ete na kozala na bango na mokili mwana oyo ya liboso Kain azalaki mosloni bilanga mwana oyo ya mibale Abel azalaki moboko limpa pate yango lingisi biso lelo tondimi ya solo ke bazaki moloni bilanga e bazaki moboko limpa na tango wana mokili eza na bato boni bato kaka minei 4 personnes oyo mokili eza na bikelamu ebele banzete mpe banyama nyonso mokili kaka bato minei nde bakolo na ya soki ya kosala bilanga po ate alo nani bilanga oyo ya kosala abalolaki mabele nani eske bazalaki na bakongo na bango nani nango ya balolaki mabele po alo
alonaki ndunda, alonaki pondu, alonaki matembele, alonaki ni po kaka balia yango to poate ateka. Yepe oyo azala moboko li bibwele. Akoboko na bibwele po asala nango ni. Po bibwele za kebele na moki. Kaka bango baza batumine na moki, bibwele oyo akoboko na po abalela. To poateka. To po ali to asala nango ni. Mituna nyoso wana, to mipesi bi anote, nzoka nde tundimaka ngo tumituna kape mutuna te. Kasi bazolo bana biso ete na misala ya bana oyo mibale. Lokola mokili etangamaki ekomaki mokili ya masumu kouta na masumu baboti. Nde Nzambe oyo mozalisi ndenge balobi na biso ete nde azalisa likolo na se. Apesaki bana oyo etinda ete moko na moko abonzela ye mbuma ya misala na asele sacrifice a offrir ye en offrande sacrifice ya misala to fu ya misala na ye. O lokola azali moloni bilanga abonzela Nzambe nini? Milona o lokola za moboko limpata koboko abonzela Nzambe nini? Kasi Bible ezolo bana biso ete Nzambe amonaki libonza ya Kaina malamu te. Andimaki libonza ya Abel. Ndenge Nzambe andimaki libonza ya Abel kasi andimi libonza ya Kaina te. Azali ko maintenir attribution na justice. Est-ce que azali juste? Andimi libonza ya moko aboya musu. E konyongisa Kaina makasi. Boni Nzambe andima libonza na ngate lingo bake. Soki Nzambe asepena likamuno seka kosani. Akopambola yo. Soki asepena likamuno te seka kosani. Olakami mabe. Kayen asepela kite na esambi selo wana to pe bongo appréciation wana ya Nzambe. Nde bongo monaki malamu po kisepe Nzambe passe. Ndabo manani abe. S'il vous plaît, monsieur enseignant, Bolibisi. Et si on a balobaka malamu ke atumbaki bandunda ya mabe yango esala ke Nzambe ya ndima te. Soki bolobi batu susu balobaka batu atumbaki ndunda ya mabe. Ndunda ngo ya mabe po mabele ezalaki kobota malamu te. Po ekawukaki. Siko atikaki ya malamu pona kopesa na nani? Soki biso baso na mokili oyo. Kaya yebi ete Nzambe mutatindi so to sani to bonzela ye. Nani penza ko bonzela Nzambe loko ya mabe po yatika na loko ya malamu. Motema wana yake abonzela Nzambe ya mabe yatika na ya malamu azoke wapi? Ya solo tomoni awa wana zaka mituna poto pusa mingi bosuso na musika. Kaya abomi ya Abel batikali bato misato. Sika yoki mongongo ya Nzambe nde toka kote kala Nzambe azali koloba. Kaya yoki mongongo ya Nzambe kotuna ye wapi ndekono Abel. Kaya kokatela Nzambe mangala. Otekinga mokengeli na ye nde Nzambe akoyanola na Kaya ete na yoki makolela makila ndekono ekomeli te sika na za nde na lolenge wana bengani yo kende musika na misu na Nzambe abengani Kaya alobi na ye kende musika na misu na bino bolobaki na biso awa teke na kati ya baattribution Nzambe azaka bisika nyo kasi alobi na Kaya kende musika na misu na Kaya ayanoli Nzambe etumbo pesinga leki maka pamba te bato nyonso na kokuta kuna ndenge na kozala mitile ngono bakoboma nyonso na zolo bazali na kati ya buku oyo tobengi Biblia na Genèse 4 na molayi na yango tokuta mayema so tozeli kolobela Nzambe pona kotindika Kaya akende ko encourager Kaya akende kotosa etumbu oyo apesi ya kobenga na ye alobi na Kaya na kote lembo na kotia marke moko likolo na yo oyo kosala ete moto nyonso bokokutana na ye oyo akosala yo mabe ngai na kozongisa kanda na nga likolo nembala sambo na kovanger yo 7 fois koto oyo azobenga na ye po asali mabe asali crime abomi malobi kote Kaya kokende moto nyonso akosimba Kaya kosani akose venger sur mutu wana na kanda ya nini bakisambala sambo tomituni mutuna likambo ngo ezani aboyi criminel avanda awa mais côté criminel on a zokenda lobini ya ko protéger biso pe epesi biso nzela to pusa suma kanisi Kaya bazaki bato yebandeli na mokili bana mibale na baboti na bango Kaya bominde kone Abel batikali bato misato baboti na mwana mo Nzambe alobi na Kaya kende musika na misu na Kaya andimi ko kende musika na misu na Nzambe kasi yanoli na Nzambe te epai na kokende bato bakuta kuna basani nini bakoboma ngai bato nini wana Kaya azali kobanga kaka na buku wana Biblia bazolo bana biso ete
Et pas wana kaya kei babengi yango pays de Nord. Awa to conclure to ko déduire nini? Pays de Nord ezalaka musika ya misu ya Nzambe ya Yahweh. Ezalaka musika ya misu na so mutu akiza kuna Nzambe ko bande mune aza musika ya misu ya Nzambe. Kasi kuna banani bazalaki kuna. Po awa bauti na mboka ya 4 personnes. Est-ce que ça peut payer? Kasi kota ke babengo pe soki bino batu botangi na lokota bapaya payer ezali nini? Soki botangi ata na dictionnaire boduki ata na Google payer ezali nini? Territoire bien délimité na ba frontière. Les organisation administrative, politique, et économique. Parce que territoire wana bien délimité. Na ba limite nango naturel pe bongo sur artificiel sur rozala. Les administration politico administrative et économique. Batu wana ba utawa nena kelaka ba. Ndeni ni kaya ebaki batu susu bazalaka côté yazo kende kwa banga ba bango. Eza mituna to mituni. Mususu akoki koloba nde tokaka basusu balobi nayebi te so bandeko basala théologie baza na kati na bino awa lokola botima ngomba bapaya ote kayen fo ezala balaki kaka ndeko na ye te awa bible ezoloba malamu kayen kei na pe nabala ndeko na ye te kasi ake na pe pe wana banani bazalaki ku kasi mpona kolakiza ete abalaki ndeko na ye te balobi eke ndenge ake na pe wana asali nini azwaki mwasi mpe abalaki na yango kaka na periode wana lisolo ya Adamu na Eva ezitango mulai ebetami lisusu te kasi kosala ete sima ya bambula ebele nde bongo bakobota mwana mobali na kombo ya Seth oyo esalaki bongo 130 ans après. Bandeko na kolika bozana biso longo makambo tozoloba botangaka na bino mpe botangaka yango kasi lelo nalobaki tokokota biso na bino na bozindo ya maye oyo boyebaka pamba te na katoliki bozaka kosala bible na protestant bozosala bible na témoin je bozosala bible musuku na kati na no babiki moko alobaki aza théologien na koliki soki na lobi likambo moko eza contraire ya oyo kolobamba na bible na kopesa nzelo sani au contredire ngalo biso o sanga le contraire na ngoto vérité na ngo mususu tangu Adam baboti 7 bami lobeli ete pona bango eza lokola bazongisi Abel na bomo donc remplacer ya Abel eza lokola mwana bachelaki elike na Abel lokola Abel akufa kasi baboti mwana musu kasi samaki après 130 ans kolala kolamuka nde babotaki bana ya basi te bana ya mibali ebele bambula na bambula kasi masumu oyo etangamelaki bango lokola esilaki te po ete bayeba bongisamaki mpona kosilisa to mpe bongo kosala réparation ya masumu wana bakomisaki yango na suka te Abel oyo libonzane ndimamaki akufaki mpe akayi atikalaki na motema likundu motema likunya oyo etangamelaki mbe bakati na bango elobake masumu ya baboti na bango ya daneve nini eze kokoba na kati ya makila na ba kasi Nzambe mokeli ndenge Bible ezoloba na biso lokola alingelaka te bato ne bazala na masumu ndeko sali azoluka lolenge nyonso pona ko purifier te pe ko petola bato oyo balongo na monelo ya lisumu nde kolala kolamuka bisi papa motangisi bande ko balandi ya Vom Télévision biso na bino tozokende malembe pona koyekola mateya oyo wapi na kati ya lisanga ya Vuvamu etangisamaka lelo na mutualité na yango synthèse selon la Bible to mokusi ya Biblia kasi tokolika ete papa motangisi baza penza na kati ya mozindo ndenge bazokende na biso kasi toyebaka ete etando mpe ezali ngonga lokola etando ezali ngonga awa tozoyamba mituna ya bandeko na biso bazali kotuna biso toyebi te lite yango molai na yango monene na yango toyebi te bino nde boyebi kasi biso na kotalela ngonga na biso tokomona ete seke lelo tokosisa lite ya oyo te esika wana bozali yambo tokota na mituna bolukela biso kokomela biso na suka po permettre biso pe tozwa ngonga ya kopesa bino mituna oyo bandeko bazali bongo kotangisa biso kaka na esika wana botelemi matondo mingi ndeko mopanzi sango eyaki bino kotala biso ndenge tozotangisa bandeko lite ya ekoki ozwa mwa ntango kasi soki lelo tokosende yango mpo esukisela ata awa compréhension nini tokokende nango to tokosimba awa tozokende kofungola makanisi ya bato
kolimbola pe kososolisa bato ete motuna moko te na mokili oyo ezanga eyano. Motuna nyonso ezaka na mokili ezaka na eyano na yango. Biso pe mbala mosusu tolobaki ete soki otuni boye ke ba makambo ya Nzambe batunaka te kobela liboma te. Kasi tolobi ete na mayemaso oyo ekoyelaka na elekeli biso na makasi lokola motuna biyano nango esa nini ezali. Nde awa tososola nini? Adamu na Eva bazali te bato ya liboso Nzambe akela na mokili. Kayen na Abel oyo ezali lokola bato ya liboso babotamaka na mokili, eza bango te babotama bato ya liboso na mokili. Mokili emizalelaka kala. Soki Adamu na Eva bazali bato ya liboso, seke bazali bato ya liboso ya contre wana oyo esalaki ete na kokambama na bango epa Nzambe oyo ya Bible, seke azali kose limite na contre oyo. Ndenge bokokende kotanga yango na baverse mosusu lokola na Deutéronome 37:8 ete héritage ya éternel Yahweh ezali bongo mabota boya ya Jacob oyo bazali bongo ba descendant ya Adam na Eve. Epai wapi tozolinga kolimbola nini? Masolo oyo ezali kobetemela biso awa na Bible. Ti lokola Bible ekendaka musika kolobela bongo tangu ya bombo ya bana Israel na Egypte. Kolobela bongo koya Jésus lokola salito redemption ya mokili mobimba. Na tango tokozwa ngonga lisusu tokolimbola nyonso wana poto sosolete mokili oyo tokelemi na babokeseni ya bato kolanda ndenge ka tomona na kabongo na ba couleur na biso ya kozala. Ndenge tomona ka lelo ebele ya mindele bazana mokili. Ebele ya baindo bazana mokili. Ebele ya ba jeune bazana mokili. Nde sika kani question na biso kozalete e bongo bokeseni wana ya baloposo euti wapi. Na koliki na muke na yango awa tokoza ja eyano ya comprendre que soki bato toko identifier ba on a race moko donné. To supposer que baza batu mwindu, c'est que mindele baza quelque part. To supposer que baza ba jaune, c'est que batu mwindu baza quelque part. Soki tobi que adena baza mindele, c'est que batu mwindu baza te na kati ya généalogie oyo bango bazali mupanzi mususu. Matondo mingi papa molakisi tatungile katimanga tolandi bino penza na bokebi nyonso. Tozana commentaire ya kotia te na lite ya obino bo tangisi kasi tozu bituna misatu oyo bandeko batuni biso par rapport ya mai obozo tangisa. Ndeko moko abengami na kombo ya Monsieur Félicien Masamba ye atuni motuna lobi makambo bino bozo tangisa. Bozu yango wat. Boza na biso penza na mokuse na mituna oyo toli ko kopesa biso mituna ezali misatu. Makambo bozali kotangisa bozu yango wat. Awa tolobaki tokotangisa makambo bato bayebi. Ezali mitena na so synthèse na Bible, eza makambo ya Bible. Kasi botuna nde biso bozindo ya bososoli wana bozwi wana makambo bozo décortiquer wana. Voilà. Ngeta bozindo ya bososoli wana tozwi yango na révélation divine ya tata mokeli ya bikela mo biso oyo akela biso baindo oyo akitiseli biso yango na nzela ya prophète na biso walongo fumukimbangu rénové na tango oyo na bokamami ya fumukusu. Parce que bamsu bakolo bakeza des formations à Bible, c'est pour cela tuni question na yowana na koliki azui eyano ndeko ya mibale atuni biso mutuna lobi na moni bolimboli yango pe wana mwa moke na biso bo répondre une par là et bato oyo kaya bale ko banga vraiment lokola bino bobi kizaki pays bon bopesi bopesa bango bianoni bakutaki penza wapi origine na bango ezalaki nini pe na mwasi oyo kaya balaki ba parents na ye bazalaki race. Toko yanola kaka po asosole te tokobakisa eloko te ezaka ndenge tobaki eza makambo eza na Bible. Kuna bazolo bamboka wana eza na orient ya Eden, donc na est ya Eden. Donc loko eza na est ya Eden, soko ozwi Eden o wana ya jardin wana mupanzi wana na cartographie ya lelo eza na Moyen-Orient. Est nango eza nde Orient wana, donc Asie du Sud-Est. Donc aya kendaki na Asie du Sud-Est côté tout monde na bato ya ba couleur koto benga race jaune ba chinois ba japonais ba coréen. Ndeko mususu atuni alobi bon ndenge bolobe ko na kinzamba bona kanyonso die voiture ne batangi na Biblia mais comment se fait que ndeko tuna susu et pas ya kaye ke wapi ndeko na yo et pourtant que ya mona ka déjà makambo nyonso. Nde sika wana to sengeli ko poussa su makanisi musika. E balana na motuna na ebandeli wapi balbaki bayokaki makolo nzambe ezali ko yaba ke ko batama. Tomituni ya solo nzambe oyo ya Bible eske azaka penza invisible nde pona koyeba bozindo ya mayo wana tokoyeba wana mateza likolanda matondo mingi molakisi ngeleka chimanga
tokoliki ya mituna na biso ebendi suka ndeko moko asengaki kaka bopesaka bapassage biblique bopesaka bapreuve na bino ntango bozoloba bopesaka bapreuve esika bazali kolanda biso basalaka nini bayebaka koverifie mpe oyo bazali awa bakende koverifie na babible soki bozoleka kaka nde wana ezomona lokola eza makambo na yo moko oyo oye na yango matondo mingi bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya bosomi etando ya bwana etando ya bolamusi bato na pongi ndenge kaka tolobaki na bino ete émission iye mateya pe boyebi ekelami na likanisi ya koya vraiment kokumbela bino bamateya oyo kokumbela bino pe boyebi na kati ya bomoi na bino po te moto mboyindo abongisaki boye ayebi te epai ya uti epai ya komi pe epai wapi azali bongo kokende talantina kati na religion africaine ovuvamu na bokambeli ya neso nyanzila mfumukusu ntiamu nzala mpanda na Angola kuna batangaka yokaki kilandi ngileka professeur mokolo mwalelo atangisaki biso to alobaki na biso ete bazali na mateya oyo bakotangaka la loi de la création ya koyeba lolenge kani mokili ekelami donc esika touti esika tokomi po epesa biso bokasi ya esika oyo toli bongo kokende manaka na biso ekozalaka libela na libela mpona koyaka mpenza liboso ya baetando na bino ntina ya kotangisa bino mpona kopesa bino boyebi soki lelo bomonaki biso na nsima ya soki lelo bomonaki biso malamu mpenza liboso ya bitando na bino tokozongisa matono ya ino na équipe technique mobimba oyo basungaki biso tozala bongo na nsima ya kamera kuna na tata mbala manti ya lila petit mais costaud tozongisi matondo mpenza na bino tokozonga mpona bino professeur Ngeleka émission na biso mpona mokolo malelo ebendi suka kasi tokolikia lelo mokolo ya ebandeli kasi tokokoba po ete bomoni te liteya na bino apparemment esili te na wanaka ezali koya tokoya lisusu kocontinue kosala continuité ya mateya na biso mpona mokolo malelo yango tobenda suka 30 secondes mpona kotangisa bandeko nini okoki bongo kotalisa bango na ya solo kande bolobi liteya ekomi mpenza na suka te kasi tokokoba wana manaka ezali koya na yango toprofite lokola presse mpe boye kolanda biso soki bokovulgarize message oyo bandeko nyonso bokolanda biso na nzela bitando boapproche biso bozwa profondeur ya connaissance oyo eza na région africaine vuvamu baverset biblique nde tolobaki lokola mingi parti oyo tolobeli eza na genèse tanga genèse mobimba okoretrouve mayema biso tolobeli kasi luka oyeba mokili nde na yango porte ezali ouverte mpona bino bandeko na biso esika nyonso centre vuvamu ezali nde esika wapi boyebi yango epesamaka na banimero na biso bobenga biso wana pozala en contact na motangisi mpe bongo na chaîne ya télévision mpona koyeba bongo manaka na biso ndenge ekendela totikala toujours branché na chaîne na bino Vom Télévision mpona nzela na yango nde kokumbela bino mpenza ya motuya oyo kopesa bino bososoli mpe boyebi bino bayeba kozala na mituna boyeba bongo na kobenga to kotikela biso ba SMS na numéro ezali bongo affiché na se etando na bino Vom Télévision etando ya bonsomi etando ya bwanya etando ya bolamusi baindo na pongi totondi bino botondi biso na bino tokutani bongo mikolo mizali koya na kati ya manaka na biso mateya pe boyebi botikala malamu